kofuta classe na ngai otante na ngasala kate abana kofuta classe beaucoup na longue la classe pour encore minéral na tala ngoli c'était pour makamba vidéo de komi bazo panza ba vidéo na kuja za kala TikTok na wale tamu susu wana na bakana za ba vidéo mutu tatini ngai ya za mama na ngazo kasoni ba video oyo bati bazo tjaga ngo bazo kolena ba photo na ngai na kose la mama bati loko pwani ya grand bonake no kosa la mwana mukebo la mwana na ya deuxième abo wala mobile troisième lettre la vina za kana ba ni bale ya mobile la moko ya mwasi pwani na zolo ba luka la ngale mnalo ba luka la ngale mwada onga la sakana dasa salita fait na seka la bosta kampula. Bon, s'il vous plaît, quand tu as communauté, bon, qui la dasa, bon, le dasa, bon, tin, bon, tapoter, bon, tu la dasa, ah, bon, tu ma vidéo, awa, ah, dasa, ne vas souffrir, oh, les kinayo, ah, dasa, va c'est ta cahier, la photo, faut la photo, on a tindelio, quand la commune, n'a comme wana passa, atala na nyomoko. Si na moni photo ango, na moni photo, na zwa photo ango, na chango siko, zela ko katate. No photo ya yena mama na bango na ne kosa na kali nini ya zo ka sonya ni o papa biso ya siba biso pe tindi la ba photo nyoso ane tozo sola bo comprendre zo sola na mwana Sara oyo mokilezo kozolo bake mwana komi telesi bo comprendre yona papa na yo na moni bino na papa Vander yo mettre la so commune na kin et Vander ye mutu abokola bino abokola dasa zambe na boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajelo bakoye mela kayo tongo pe zambe na boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajelo bakoye mela kayo tongo pe MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Mbote bandi MDG TV mafuta sika. Nzama mona papa mbolela ngai bino. Ezanga bino la grande dame kana cadre actualité bandeko babo lingo. Eke zongi saratola awangana mwana saratola azana mwana ya mobali ya mokolo aboya ye toeka tosala analyse ndenge tomesana pe topesa conseil na banda nanu na mwana bozo mwana ya mobali mwana ya saratola ok aza pe na ba ressemblance ya mamane ya makasi vraiment o bozo mona tabazara bana mike o ba encercler eza ye kombo na ye Isaac soki Enoch o ya mwasi na droite ya Sarah mwana ya Sarah ya liboso ya mwasi na kombo ya Adasa ye ya mibale Isaac soki Enoch mwana oyo akenda koboko maipai ya papa na ye actuellement avant na en fait abokwami na maboko ya tata mwasi na ye ndeko papa na ye. Alors les petits tellement azana pasi bisika aza papa azana makoki te tata mwasi opazo bokola aza tata mwasi na ye charge na famille et amona mama na ye na ba réseaux sociaux mama na ye no boyebi ba chroni mama ou encore bato réseaux sociaux ba influenceur ndenge ba pesa ka image ya kozala na une bonne vie et autres bino boyebi ka faso ba se vantariser ou de ressemble. Et les petits a réalisé a eu conscience a réalisé que maman na yazana bozui pendant que azo souffrir akende koluka maman na epo salisa ye sikoyo mwana akomi na Kinshasa mama linko sentir yete mama linko yamba yete pona nini simplement parce que mwana akoma deux fois deux. Je crois morphologie va deux fois deux bunga na raté quand de bozo mona longi wana vous pouvez tout comprendre nambe bondenge za rovimba wana nde bozo mona
déjà clair que non mbanga na balia kango ipa baninga mibali bolimbisa ngai mais eza ba réalité to yebi ya monde wana ça bo yamba mona parce que moi nazali deux fois deux et que zongi na réseaux sociaux moi na sali sortie médiatique ayeko sala émission to pe ba émission po azana besoin maman na ye alimbisa ye azo souffrir maman zo soin na ye asunga ye soki akotaki na vie wana parce que passe les kaki selon les petits il n'a que 17 ans s'il vous plaît soki akotaki na vie wana eza parce que passe les kaki yango akokaki te asalaki vie wana po esunga ye kotanga na ye et actuellement akati kutu classe parce que bambongo eza te mais malheureusement maman alinko sunga ye te po azali des fois da azali soni azali opprobre azali ignomini na famille to pe na vie ya Sarah azotu na kutu balukela ye numéro ya Adassa ezali ya na ye wana et basaka na ye na bomwana il reconnaît que c'est sa sœur bandeko epesi pasi epesi mawa et que ezongi mino boyebi ka réseaux sociaux bato mosusu bakondane balobi Sarah za motema mabe koma okoko boka bwa ya mwana to ko boka mwana et soki mwana beba eza parce que cause ezali yo po oedika mwana mabe misu balobi aza na raison mwana des fois do okeni wapi mwana mobala komelo des fois déjà soni aza na raison ya koboya ye aza na raison ya kobwaka ye bandeko toye tosala analyse kati na bonzambe toli kati na bonzambe bino boyebika makambo ngo ndenge ezalaka bandeko nakobanda na koloba boye avant na chite na makambo mpenza ya motuya alandanga ntina suka nakosala effort nazala molai te éducation en général ezalaka devoir ya baboti na mama na papa soki mwana échoué na vie 80% ya faute revient aux parents oui parce que bible ezoloba moboti lakisa mwana nzela tango aza moke de façon que tango akokola s'en détourner te cela veut dire quoi nzela oyo kolakisa mwana tango aza moke to lolenge oyo koédike mwana voilà tango aza moke eza lolenge oyo mwana osadapte na yango etia kokola kozala kaka na lolenge wana parce que mwana tanga aza moke asalaka kaka oyo baboti bazosenga na ye to mpe bazoloba na ye asala nde yango moni na bomwana topesaka bana na biso forme ok tanga azokola ase situer ase positionner par rapport ya lolenge oyo tobokolelaki ye sikoyo mpona koréussir éducation ya bana bandeko esenga il faut équilibre ezala physiquement karaté spirituellement pe makomi ezoloba ebokola mwana selon le Seigneur. Vous des parents instruisez vos enfants selon le Seigneur, dit la Bible. Pourquoi? Et Seigneur nous a engagé to pe associé parce que na vie à mutu ils en a ba réalité ils la spirituelle ils en a ba combat ils parce que déjà la vie en moment ils a combat et il y a ces combats où ils la spirituel soki nzamba zate oko bundango te olonga ngo pete peu importe mayele na yo peu importe makasi na yo peu importe oyo zali peu importe ba diplôme na yo Bible zoloba les chevals de l'Égypte sont chair et non esprit et oko s'appuyer sur quelque chose ozo kansegeno peut-être force no ezawana mayele na yo mbongo na yo ba capacité na yo intellectuelle et autres mais ba ke tango ekoyinda na molili to na butu okosa elote okoka kosala elote yango ifo nzambe a intervenir yango bomoni c'est tellement important kozala na Yesu na vie na moto kozala na nzambe mukolo koyindela yo to tango bitumba ya molimo ekoleko makasi obelela yawe aleka na ko intervenir na vie na yo sikoyo par rapport ya particularité ya likambo oyo ya ndeko na biso saratola non avant na koma wana juste na meka ko souligner que na banda ko loba il faut équilibre ezala physiquement et spirituellement na bo moto na musuni to inkilka bana ba valeur moi une fois qu'il y a des classes na école tozo rappel éducation ko laksa moi à savoir vivre ko respecter mes kolo ndeni ko za na société ezali par ça fait partie ya éducation to pesa bana OK donc wana ezali
part ya responsabilité ya moboti nyonso na mama na papa e na ngamba molimo kolakisa mwana nzela ya nzambe lobi ozala te mwana yeba nzambe enfin que un jour soki pe makambo elekeli ye abiyeba kobelela nzambe équilibre wana siko so se penche ka na ngambo moko o réussir te okoéchouer so mikoti tro na bonzambe na bomoto otie équilibre te okoéchouer soki pe oke nango kaka na barigueur ya mayele ya kende classe sala boye ezongisa boye bafingaka mikolo te seki ye bien mais olakisi pe mwana nzela ya nzambe te satana akoki mpe kodésoriente mwana parce que bana ebele bana bagrâce baza na batalent étoile ezali mais monguna alingi sikoyo aprofite na yango bakosala nini bakodésoriente mwana wana bakobeta ye baflèche e mingimingi bana oyo bazalaka baflèche brisé oyo base retrouva na bamakambo surtout ya balolenga boye bazalaka bana ota mosusu azali na destine moko vraiment ya monene makasi. Quant à likambo ya kidefwade ne place ya à manger et à boire bandeko tolanda témoignage à Saratola nga na sela bino émission sur témoignage ya vie à Saratola l'année passée même pas un an je crois na ba été Sarah a fait sa témoignage sur le émission na chaîne na bon mona ndenge son père biologique a banda ko abuser sexuellement tout le monde le sait et lelo est comme même sujet à moquerie ba YouTube bato ya barando ba finga entre bango ba koma même ko taxer ke yango lala obanda ko lala na tata na ye. Non, c'est pas elle qui voulait coucher avec son père, mais c'est son père qui l'abusait sexuellement. Azaki mwana moke, azaki sans force, sans ne anglais balobara azaki defenseless. Donc azaki sans défense. Nana au défendre, nana au protéger et pauvre enfant, c'est son père qui l'abusait sexuellement. Et généralement, tu as tata basala mambo bongo bazaba tato bazana katia sorcellerie, occultisme et autres. On est allé parmi ba biloko ba ebisa bango basala. Ponako, ça il a parfois étoile moana et autres. Et mutuso a kotiloge a sacrifier kaba vie à bana. Tango sacrifier vie à moana to ya bana na yo. Et sou kaka na bangote, même progéniture aux a sacrifier à moins que ba ebanzambe. Yango de kotio son de ma voix. En homme conscience oyebi ke tata na bino azalaki na kati ya ekankar ya rose croix ya songolo ya pakala ndeko mwasi ndeko mobali tia tout intérêt oluka délivrance na vie na yo karaté na ya bana na yo ondimela Yesu et c'est une bonne chose mais tu dois chercher la délivrance aussi parce que être sauvé et être délivré ezali deux choses différentes. Ah oui, tant on ondimela Yesu esprit ezwaka vie âme esprit ezwi vie. Lelo so okufi au monde nzambe. Mais na bo moto na vie ozo vivre sur la terre. Il y a des réclamations oyo kosenga ke il faut luka nzambe sinon te obika ba vie moko imposée indépendamment de la volonté na yo. Pourquoi? Parce que za ba alliance mo ozo réclamer yo légalement, c'est ça. Le diable nous attaque légalement. Et sera longaka parce que azalaka na ba avantage songolo pakala eza yango te message ya lelo. Papa na Saratola occultiste abiza mwana tika ba semence ya malamu te na vie ya mwana oyo. Lelo tola zo bota bana misala tope bilembo komi ko bima tala vie ya mwana raté. Mwana mobala koma mwasi bandeko eza elo mokete. Lelo mo société normalisée on peut-être bat ba mo zona bango ezaka mambo. Nyonso makambo eza vie. Non. Qui des fois des Bible zo benga ngo péché te. Bible benga ngo abomination. Abomination eza au-delà ya lisumu. OK? Eza ba jara ba masumu oyo ba mabe oyo eza lokola ba mabe nyonso te. Et alors ba mabe nyonso te, c'est tellement compliqué que eza trop sale na miso nzambe. Eza na ba conséquences moko trop mabe néfaste. Bon, moi, je n'attends pas que les gens qui sacrifié moi na kisi. Moi na koufi, topé moi à sacrifier moi si moi ça koufi akei. Physiquement. Na moli moka ate même na nzoto. Lelo o bandeko, ba stratégie échangea. Ba stratégie échangea. O sacrifier moi na a koufa ta revivre. To moi si ton ndeko to songolo pakala mais ba osani. Ba ko utiliser kaka aura. Ba zui étoile. Siko so ba zo sa l'étoile na yo. Yo na vie ozala inutile na société. Oko bénéficier de l'autre. Oko se contenter de ba miette parce que
ya yo oyo faut sala yo epeso bolam bonheur yango na bazo salela yango nde moni moko ba conséquence a biloko bozo mona ba défaut de ndeko mwasi ndo mobali oyebi mutu to na famille na yo to mwana na yo zo mona ba tendance ya aza mobali me mwasi me ba tendance à mibali il faut luka nzambe. Tu dois prier sérieusement, tu dois chercher Dieu sérieusement, tu dois prier pour lui ou encore pour elle, chercher la délivrance pour cet enfant parce que et ça tellement grave pe sérieux que ba conséquence nango ezaka na mokila batute mwana kokota lifelo lobi. Il faut luka nzambe. Et puis si passi et puis si mawa. Réalité ya monde ya lelo. Quant à Saratola nana zo kamwa Sarah avana nakoma wana pona mwana o a changer bato muso ba kanisa yana wana eza punition ya mama po a changer moko ya babiloko ko mema changement na vie ya mwana eza nanu kolinga ye kolakise bolingo kolakisa ye ke wa mobali kitoko nzamba kela wa mobali kolakise nzela nzambe ko conscientiser ka ye ko zo soin na ye et surtout ndenga zoloba ke eza pasi muto tinda ki ye étant mère parce que ça na minère soit tant reçoit soin ya mwana na yo étant moboti ou assumé et ça la peke ba mamso bana ko sala mabatika étant obakisi ko olukeli nzambe oza insensible te à ko intervenir pa ko sunga mwana sikoyo tola ya basara Sarah muto akobetela baninga ba bordir Sarah zangisaki femme Tamar kimia awa Bible ezoloba olingi basala te kosala moninga te e oyo kosala yango peka obuka ngana kamwe Sarah tola yo lobaki na Tamar ke koma kobota mwana aza mutu ndenge nini ana motema ndenge nini mwana kufa me aya kokosa batu ke mwana naza na bomoi. Mais moi je préfère encore oyo wana ke oyo ya kowanga na mwana Sarah tola lobi mwana yete pendant que même ba preuve bimi ya Tamar kutu ba preuve ezalaki te malgré zaki ya solo mais o ba preuve bimi Sarah na bana na etant bazaki mike et l'enfant est en train de témoigner que non c'est ma mère na kosele makambo poani et bon, vous pouvez le constater na bilongi botala même na sourire ya mama na ye botala bambunzu c'est sa maman mais Sarah wangani mwana o eza ba masumo yo ekanga ba vie ya bato libela ti au son de ma voix o wangana mwana na yo lo baleki na yo otika mwana na Congo surtout biloko wana ezala trop awawa ozana bana 4 et oloba kozaka na 4 wana o a Congo tanga kaete ndeko mwasi nde o mobali et o rattraper yo ba wangana mwana te ata za kizengi ata tanga asoi ata sumba na bilamba ata za soki nini soki nani soka salaka nini aza ndoki aza nyonso mwana oyo boti ba wanga na mwana te Sarah lobika bota mwana oyo te metala Sarah mbango na kotia baninga misapi yango bomoni na mokili oyo tant toloba ke la roue tourne oyo ke na yango ka ezongaka botala bino bomimona bata makasi na ba réseaux sociaux croyant que ta musu passé na muto koyeba te muto kokundola te okama mo muso lalo la muki bayelio babenga ngoni ni photo ya échographie tango zana le buma mama na bino ondima te bato musu bakufisa baboti awa na yebite so na 1900 soki tetandika mais ba photo ya batata na ba mama na bango ekota miniature bakamwa c'est ça ndeko mwasi ne mobali yo crucifiaka bato yo kluwaka bato ndire yo sana lisumu te ba mambo ete ya bino est-ce que Sarah pouvait croire qu'un jour mwano ya botia ko bimaka alobaki Sarah mwana ngai ko wanga na mwano yo boti c'est grave et ça ba jara ba masumo yo donc ozalaka pardonner te à moins que o reconnaître likambo wana bomoni ba biloko boy o ba masumo ekanga batato senginza me bolimbisi ndene elongwa te. Donc il faut ondima o reconnaître que nous effectivement moi nana yo mto botai pe o assumer responsabilité no abo mama sans cela ato sambeli ndeni ato jeune ndenge nini ato sali nini lo sambo no nzamba oyoka kango te e ba ke yo ata lelo kufi
na repos oza na esika te. Parce que c'est un péché où tu vivais avec. Et du coup, quand tu es en train de longola yango mbala moko azui yo na esika ya repos, impossible. Et ama mingi eza pasi. Ete abiso to tikali. Ah oui, il est écrit longola potina lisu. Na yo moko avoke longola na oya moninga. Pendant qu'on obete la baninga ba bordure yo moko conscient mo yebiko zala na passé moko eza lourd. Que oko soulever ngote batumsu boko soulever ngote. Mais o baninga eza ke akotombola nango pe na musapi etombo mi nango. Ya obeko crucifier rabatu bota lelo. Ya mawa que Dieu nous aide. Tolo banini. Nzambe kaka. Abonnez-vous massivement si MDG TV en foutez sika. Moi c'est la grande dame. Des bonnes choses à vous. Activez la cloche pour ne rien rater. Likez nos émissions s'il vous plaît. Et partagez. Merci, au revoir, bye. Namoni bino na papa Vander yo mettre la so commune à kin et Vander ye muta bokola bino abokola dasa sa yeyo tozo soane noki obozo mona ba publier na réseaux sociaux o Sarah zo wanga na ke mwana na yete ye wana Sarah asindi mwana na zoto Sarah mwana yo zwaka ye wapi Sarah mwana oyo zwaka ye wapi botapoter s'il vous plaît bazo signaler live botapoter bazo signaler live allez enoki yebisa biso sikoyo boni yo kuna mamezo le kande na ngolango vie za ndenge nini papa na kosa bino to ana nzomo na basi nazo sala ba video na TikTok ya sali misanga likite na tanga kalisoto na sala keloko te atati na ngapi asala kate tati na nga eo mwana na ya dra avana kana lwana kokobe yakine alinga teme ma charge oyo eza charge ya tikela na mama batu na leka papa na nga eza charge ya zana mbongo papa biso na mbongo te mbongo o ba video wana o ka batu bazo fingira nga eza mbongo ngo baba lango pesa wana kanisa ki yango ipisa kina na yo DCT eza ngo ayaki kwa luka mama na enda boy ko recevoir ye c'est ça yo komi na âge ni sikoyo na komi na 17 ans kokata te communauté batu baotala biso esika obomoni ye wana na sima bomoni mwana ngo ye wana na sima botala communauté botala bomoni mwana wana na sima ye wana na adasa nga dossier ona yaka ngo kala se na utaka poto bomoni oya mobali eza enoki bazo bakia koma PD eza mwana Sara oya bota na mupanzi oyo eza adasa Sara yona na katikati Sara ata mwana za mabe ata mwana baby okobo ete Sara zo boya mwana pona humiliation po ya fingi bato be na réseaux sociaux bongo soki mwana oyo azalaki réellement oyo azobima na mindele bato mbongo na nzibete Sara ngako boya ye foto classe na ngai botandi na sala kate abana ko foto classe beaucoup na longue la classe pour encore minéral na sala ngoli c'était pour makamba video de komi bazo panzango ba video na kuja za kala TikTok na wale tamu susu wala na bakana za ba video mutu tati ngai ya za mama na ngazo ka soni ba video oyo bazo tjaga ngo bazo kolena ba photo na ngai donc la cause la maman bati loko poani ya grande bonake no kosa la mwana mukebu la mwana na ya deuxième abo wala mobali troisième lettre la vie na za kana ba ni bale ya mobali na moko ya mwasi poani na zolo ba luka la ngale mnalo ba luka la ngale mwada onga la sakana da sa era salita fait na senga la bosta tamula yebi dasa bon s'il vous plaît kokata te communauté bolukela dasa boluka dasa botine botapoter botchela dasa abotine ba vidéo awa adasa ndiko azo souffrir o leki na yo adasa ba sentaka ye photo fonga la photo ona tindelio kana komindo na koma wana pasa atala na niyo moko si namoni photo yango namoni photo zela na zwa photo yango na chango siko zela kokata te no photo ya lié na mama na bango na ne kosa na kali nini ya zo ka sonya ni o papa biso ya siba biso pe tindila ba photo nyoso ane tozo sola bo comprendre zo na mwana Sara oyo mokilezo kozolo bake mwana komi telesi bo comprendre yo na papa na yo lo ada sayo
Na moni bino na papa Vander yo mettre la so commune à kin. Et Vander ye muta bokola bino, abokola dasa. Zambe na boya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na boya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika.